des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Boss de Bruno original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et la question, nous avons revenir dans la case de départ. C'est-à-dire que vous profitez qui émission ça direct au moins il y a 1 heure de temps. Mais bien nous katika moi parti ça fait 10 ans mon dans la sainteté. Mais fait bon nous avons Bible. Bible ça ba chapitre et ben a un qui est sur na 10. Bien bolongo regarder pour comprendre le verset bien faut on a un. Donc faut ta la image mobile moment là que ko albele na contexte wana te. Albele na contexte c'est-à-dire faut pas tout ça comparaison de boba que non ba doit mité mamabe. Non, il y a question qui mité mamabe te. La question tant que sangoye écoutez bat bazeja na musala. Vous comprenez? Tokoya ndenge monte na bino au moment bino boyaki parce que vous avez un intérêt o ya bino boyelaki nan. Besoin d'information pour votre ma chaîne. Bo baby c'est la message n'était message ngala ndaki mo zaki bien clair. Ils ont ndenge bino bo déformation qui entendez bo kataka pour boire et créer base voilà. Président en tant que leader parmi les leaders dans l'association pour ça leader monene. Initiative matanga o ekoleka ndeni pour koloba mesa trop. Matanga ekoleka ndenge nini? Otakisana ba balobini. Balobini pote. Matanga okuta ko akena ne Brazil ozana ngo bongo bongo so you attaque leader. Ask que tu sani. Parce que c'est bon parce que ceux qui tu es parce que tous accord. Corps ne va faire la Brazza 10 ans de babi que vous pensez c'est quoi ça maintenant? Vous êtes sûr? Je crois Autosto Baneto qui n'ont pas sur passe déjà Auto ça un grand pas. Vous voyez, je pense que Auto Sali totali ni famille. Tout ça d'abord entre nous les comédiens dans 50 francs, 10 francs de roi PC et permettre que tout rapatrie puis dans fort il y a notre ambassadeur pénipotentiaire le papa Christophe Muzungu. Il y a des bisous pour que corps payé sans difficulté. Il y a un peu que tous en aéro place je pense que Kano a soutenu méthode là. Je crois que Kano a soutenu quoi encore et ça il y a négocia biso. Le lobanini ya malamu ko kotelisa na bateau yo bazo so matanga lokolo loko ezanga tina. Aïe bagage moto a tiki biso zaï pelo laï. Donc c'est qu'un jour mon collègue par on dit on meurt tel qu'on a vécu. Donc ce qui va venir aux habits babaning et l'eau à tinate mon collègue pas au kufa barozo yango pe ya yepe ya tinade. Ah je ngena zunga na liloba moko uti koloba awa olobi ekoki ko ya na corps c'est donc c'est que tout ça boye. Bon, c'est juste une façon de parler, c'est-à-dire quand on a sourire, il y a un accord. Voilà, AG étant que parce que nous avons président, nous avons président et belé, bazo téléma pour na ebembe ya Mélodie. Mais Mélodie ça qui manque au bozaki na groupe Simba. Comment on a pardon na groupe sans souci. Comment on a absence il y a président poudre de chasse. Et ça dit à quoi? Parce que président poudre de chasse à tout le quoi président. Aussi Sano Malobate, président poudre dans envie. Mais pas auto sali les amakasi pour les cas etikali parce que na ndenge ka to saleli ndenge longoli point noir tie ya awa ce que zalaki kaka ke awa mais le soto sisi makam alors auto sali déjà eza grand pas et tika na ba comédien ba artiste ngai nazoka pena courage ya koloba te na micro ke bande ko boya bosunga biso eza par orgueil te mais eza par koluka komiswa en charge donc artiste et comédien nyonso ayebi ke ngala on a contribué te aya yope yaka nanu yete po ça pe na ba chaîne ebele ya YouTube ba na ba contribution donc yope na oyete c'est bon mais tout le monde dit président Lomba s'impliquer makasi au moins polémique zo les kaka babi adaki mon côté ya groupe Simba ceux qui adaki moko ya groupe Simba ba trouver normal madame mon côté ya groupe Simba mais à s'impliquer makasi na mabango akati mamune o ya sa papa théâtre ça mamune ba activité na sala akati pour na mabango c'est message sur les amis ou babi même la groupe sans souci ba s'impliquer pour la président Elombe. Bravo la président Elombe. Article biso message moko est très important o photo Simbango artiste amuki azalate. Et ça te pona kota likam non na travailler na groupe sans souci te. Pourquoi na s'impliquer makasi pour na likambo président Elombe atikala ozala président ya Mélodie te na kati ya groupe mais a s'impliquer pour ebika za mwana mtu akufi aza artiste mtu akufi donc yango nde esali ke mutu nyonso akotango na facilité to solo na président Masumu chaque jour ce qui président Masumu azalaki awa ngomone awa représentant de la secrétaire oxygène to ça na heure nyonso na mouvement nyonso tozo sala réunion ezo sala mara presque chaque jour tozo sala na
Mais maman, question moko yelingai bino tout ba comédie bozo ba sans polémique bino tout ba comédie bozo ba organisation za bien mais ça pena bande comme so bazo mituna est-ce que l'organisation za kaka ya bino moko esala mito mutu muso za na sima na bino na ba artiste et comédien majorité eza biso moko mutu sali ya mibale merci na ambassadeur na biso Christophe Muzungu a se déplacer qui à Longwe Brazzaville et c'est sala musala na aye awa poazo a délégation ekendeki akena bango point noir balandeli makam nyonso bravo papa on ne cesserait de vous dire merci accueilli Brazzaville accueilli point noir lelo aoyana corps tito okende kotika corps na cinquantenaire tozana yi donc tozana papa Christophe Muzungu tozana concile na biso ya point noir tozana ye tozapela ba mécène mususu ndambu oyo bachaki maboko na bango na kati ya sac na biso et puis merci lisusu na bina fili très bien mais oui na publié qui est parce que tant on expliquer problème ezaki même jour à routi Congo central oui à outai Congo central ba concert na azaki fatigué mais alobi maman na otoko makana ndako sikoyo mais ce qui moyen ezali boya ou bien botinda tokei à servir biso tozongi to bana mutu wana merci pourquoi oui Nero Mbungu akosala fuma banga mo wale yakop na a osala président Muyombe gauche wana kuto eza problème te to okende to ebisa bien ba on basi basali premier pas basali tozo c'est la deuxième pas. OK, merci. Merci. Asaki musala na ye lelo maloba o bat bande ko loba eza maloba bat balobi o nzambe te mtabongisa ki bomoni ba réalité o nzambe a surprendre biso o alakisi biso ke Mélodie azaka artiste munene vraiment biso nyonso pe tondimete ke Mélodie corps Mélodie ko ya penza na niveau boye penza lokwa mokonzi elo nga sepe na oka makasi yango wana mais na oka pe ko loba ke bino ba te comédie bolingana ate oui to loba yango mais na area ba matanga nde to lakisa vraiment bolingo ta bolingo na biso vraiment bolingo ezali donc ko retirer par la parole non pour loba ngai moko te to loba koleta ngai fardo te to loba yango ke pe eloba makake ba artiste comédien balingana raté mais na era ba fête to mona ngai na ko retirer tant que artiste tant que mopandi sango na moni ke bolingo yango to zanango soki to lexe bolingo te mbongo oto kote elinga corps Mélodie ngo yate po to mona ke bolingo basenga ki plus de $8,000 mais na mukie obiso to mona na on ambassadeur asungi biso yango wana vraiment na ebité so to ko lobali merci ça souci nangeza ke to perdre moi si na kati ya théâtre congolaise et puis Mélodie aza n'importe qui te Mélodie a joué ba film belé Mélodie pendant monde internet a joué mingité a joué pendant trop na CD donc az artiste à l'éloté mais des artistes à kala tant on va les jouer depuis long tout ça ba 18 ans déjà passé expliquer na mtabongo donc ba na théâtre tongo jeunesse à Mélodie est passé na théâtre donc peu importe pas ko le moi ce qui est mal que biso moko ba artiste nde to sambusana ka tungaka to sambula so muninga kufi to mo lelo jamais mutu na akufa to moni matange bandi tisuka mamba malamu ezala il faut ka mabe kota kaka ata mutu azaka mabete na monde a théâtre na bike Mélodie
aza film ando lobate en tout cas fier makasi na yebi mambona te fier asa mo site aza moi site so mona ba jamba mélodie makola mélodie so mona ngo je me souviens na tournage moto za major zozo elo non ezaka ozana mbanda mélodie alata mini première fois major mona makoli major aganga bi wa producteur aganga yo mona ozana molin boy asala mutu nyonso soma ça je te dis la vérité mais des films mora le quoi finio soka te abani théâtre lelo kwa kufa lelo mutu nyonso il faut les grands internet ça finga loba non c'est pas bien il faut te respecter un peu mémoire ya bandeko o basali musa ba servir mboka mais des c'est ça va te belé so muta kufi so za makambo loba te aye oko c'était okanka munoko ça sert aze bembe na nyonso loba mi ya mélodie ayebi elote ayoke lote ça dit ba nyonso ba film mélodie ba onde ba ba boloni parce que mélodie ayoke lote avec l'autre sauf que ça passe non sonne l'autre à moino te sali biso sonité et banalo ba malelo est-ce que moi ça théâtre ça n'a valait pas mbala théâtre ezalate mais lelo so moni ba tibandila na TV ba compenser to l'équipe ba l'équipe biso ba sali boy parce que bon moko ezalate des fois tant ba finga mélodie lelo ba vidéo na tika na YouTube moi na mélodie a 8 ans bientôt 12 ans si Android à moi maman na YouTube humilié mais franchement tout ça abattu nyonso tolona tobuka ngo awa ofinga mélodie biso toza mukona tolobisa baba mukwa bino bokufaka parce qu'il y aura des gens au ba oloba parce que boloba ka mabe moko boye bazongo lokana mabe wana ça va maman to que mo lobi vraiment nyonso makamba merci vraiment merci beaucoup mais pas auto sali eza makasi koleka o etikali parce que na ndenge ka to saleli ndenge longoli point noir tie ya awa soki ezalaki kaka ke awa mbele soto sisi makamba alors auto sali déjà eza grand pas etikali na ba comédien ba artiste ngai nazoka pena courage ya koloba te na micro ke bandeko boya bosunga biso eza par orgueil te mais eza par koluka komizwa en charge donc artiste et comédien nyonso ayebi ke ngala on a contribué te aya yo pe yaka nanu yete po eza pe na ba chaîne ebele ya YouTube bayaki na ba contribution donc yo pe na oyete c'est bon mais tout le monde dit président Ilomba s'impliquer makasi au moins polémique ezoli kaka babi adaki mon côté ya groupe Simba soki ezalaki moko ya groupe Simba bana trouver normal adam mon côté ya groupe Simba mais à s'impliquer makasi na mabango akati mamune o ya sa papa théâtre asa mamune ba activité na sala akati pour na mabango ya c'est message sur les amis ou babi même la groupe sans souci ba s'impliquer pour la président Ilombe. Bravo la président Ilombe. Article biso message moko est très important o photo Simbango artiste amuki azalate. Ezate pona kota likam non na travailler na groupe sans souci te pourquoi na s'impliquer makasi pona likambo président Elombe atikala ozala président ya Mélodie te na kati ya groupe mais a s'impliquer pour ebika za mwana mtu akufi aza artiste mtu akufi donc yango nde esali ke mutu nyonso akotango na facilité to solo na président Masumu chaque jour ce qui président Masumu azalaki awa ngomone awa représentant de la secrétaire oxygène to ça na heure nyonso na mouvement nyonso tozo sala réunion ezo sala mara presque chaque jour tozo sala na mais maman question moko yelingai bino tout ba comédie bozo ba sans polémique bino tout ba comédie bozo ba organisation za bien mais appela bande comme so bazo mituna est-ce que l'organisation za kaka ya bino moko esala mito mutu muso za na sima na bino na ba artiste et comédien majorité eza biso moko mutu sali Yami Balé, merci na ambassadeur Nabiso, Christophe Mozungu, à se déplacer qui à Longwe Brazzaville, et c'est ça la musala nae, aye awa poazo à délégation et kendeki, à Kena Bango, point noir, balandel maram nyonso, bravo papa, on ne cesserait de vous dire merci. Accueilli Brazzaville, accueilli point noir,